côté de l'Osona, FIFA, madame Tabachina, Nabalé, madame Tabalé. Comment les millions Chinois, comment on peut t'attendre 10 Chinois, Nathalie, à plus de mais les lots, papa qui va malobé, il y a un ça là, mais tu vas pouvoir les millions. Azosa Mikoloyo, bateau bazar les animaux. Mikolo Mikole, la Mawa, Mokili Pasi. Mikolo Kozali, Yangali, Fumano, Atikela Kibino, Mokili, Batuka Kitolo, Bokuli Sayango. Même pas une semaine, maman aimée. Moyoki kaka bitumba ngadie mana bumbu. Okoti peka likambo ya tata kimbangu. Biso na somo jamdi ya tata no moron. Toro kufa karapona ye. Pona papa, elo msute. Elo msute. Biso kaka. Ye kaka. nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota bazolaka makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele yenga elamu na mabota na bino na bandaku na misala bisika nyonso bozwili baku yako yamba biso bandeko na bino ya menga makimbangu television soki ozangi makilete ataki mbangu solo lobiko ezalite mokolo ya nzambe mokolo ya mosantu mokolo ya apemaki po ete akoyamba libonza ya motema na biso po ete akoyamba masanjoli oyo kouta na ngambu ya bana na ye nde yango wana esangisaki biso awa komini na Ngaliema elongo na bandeko ya Bumbu awa na kati ya mabele ya Ngaliema na paroisse ya Delvaux esika wapi Ngaliema tosangani na bandeko ya Bumbu pona lokumu ya tata Kimbangu grand culte d'action de grâce na tongo ya lelo na ntina nini lancement ya misala ya 6 avril wapi mokolo oyo lingomba ebandaki yango na Bumbu bana tata lokola tokolobaka pona tata Kimbangu mujambu ya tata fois tout fois basenga kisolo match ya esengo bitumba ya makofi te kasi bitumba ya kopesa tata Simon Kimbangu kianga ni maboko pona kwa kotongela biso Yerusalemi mboko efandi tata Nzambe nkolo respecta molimo santo nde sengo na biso ezali ya koyeba bino ebele pona kolanda culte oyo peto kutani na mwa sima ya bangonga toyoka mate ipe bongo na bongo tokuta na lisusu pona kokabola liloba ya Nzambe totika la branche baoyo bayaki na Simon tobandaki na loyembo na David 73 tozwaki nzela yango tozwaki na oyo ya mwambe Son de la vie 73, tozwaki nzela yango tosukaki na oyo ya mwambe toyaki kotanga na mokanda na Exode epai wapi tozwaki mibeko zomi totangaki na chapitre 20 verset 1 à 17 nde na ntango oyo tokosimba mokanda ya prophète Daniel ona tokotala na chapitre 2 ozwa nzela moko na oyo ya mibale okumwe okei kotanga 44e verset prophète Daniel chapitre 2 1 à 2 okumwe okei na 44
Pour la localité de biso, et qui dit que son vocabulaire est proverbe. Pour la total dans mon capot, il y a des sacs. Pour la dire les balais, il y a du bois, naïazo. Proverbe, chapitre 3, versets 9 à 10. Torobi Bishop 73, 1 à 8, Exode 21 à 17, Daniel 2, 1 à 2, Okumbe 44, Proverbe 3, 9 à 10. Peut-être que pour les surpassements qui parlent autour de l'autre, qui va battre pour les amis, les amis à Soukate. Papa Yondo, qui s'est quitté de l'eau, tout le monde a mon collier à 4 pour son stomato, et les bébés. Et si quand on se bat les années, et si quand on attend les années, basta comme on obéit. Biso de nous pour donner pour la tour de forme de comme on a yo. Yaka papa, on sait les années ayo. Biso tout à la vie de Saint-Esprit. On combat la terre à mon santo. Amen. Ba tata pe ba maman. On sait qu'il a les choses sous tes motos à la solution. Biso tozali bandimi. Tondimeli sata na tebe tondimeli tata nzambe. Tondimeli tata nzambe kozo yango ndenge tozali kolia safu na linyoko te. Soko ndimeli nzambe osali engagement. Yango tomoni bandeko na biso ya bumbo na engagement basalaki bokende na belvo baboyi te baye. Tango ekoki kwete to yokalite. Matei yo bakopesa kabiso mikolo na mikolo ezalaka avertissement bapesa kabiso oyo biso tokomeli bandimi. Solo ozali mondimi ozali na nyongo. Zala na nyongo na moto. Ata okufi bandeko bakoki kofuta yango kasi kozala na nyongo na tata nzambe. Tango tobotama ezaka mariage ya nzoto na molimo. Mais nzoto eyebaka te mosala nini molimo ayebosala epai na ye. Etango tokufaka ezalaka divorce ya nzoto na molimo. Nzoto ezalaka na perte te, moto azalaka na mpasi de molimo. Yango na biso tondimelaki tata simoki mbango po ete tobikisa milimo na biso. Babikisaka molimo na mibeku na tata nzambe na molimo mpe na misala. Yango etindi biso totanga loyemo na Dawidi oyo tozwaki ya 73. Banzembo oyo eyembamaki ntango bandeko na biso babimaki na bowumbu ya Babylone. Kino na mosakoli Malachi. Banzembo yango ekabwanaki biteni misato. Première partie pour la deuxième partie pour la consoler. Toyebi yango ndenge kotangama. Psalm 73 au biso totangi lelo ezali Asaph. Asaph akomaki azalaki inspirateur. Mosu ya banzembo. Azalaki moyembe monene. Asalaki na roi David na mosala ya koyemba. David azwaki 73 nzembo. Asafi azwaki 12. Sorovi sont 50. Ovi 73 tina 83 ezali banzembo ya Asaf. Ndenge koloba maka soki mokati ya mbila akwei na tongo apesaka mayele na boba koya na sima. Asafi akomaki na kiti asalaki analyse atalaki na kati na Jerusalem. Atali oyo bazelaka bilaka ya tata nzambe. Baza na passe, kolia na bango ya passe, kolata koloma te. Difficulté oyo biso tozali kovivre na yango lelo na ntango na kala mpe ezalaki. E Asafi akomeli biso nzembo oyo akutanaki na yango. Amikunaki. Me ngai na bombaka mibeko ya tata nzambe. Moso sengaka na salaka yango. Mais ndenge nini nazo souffrir. Biso pe tomituna ka mituna wana. Et pourtant nazo tosa mibeko.
soko tali bapako baza na vie ya bien nzoto na bango sembe bayaka malamu balataka malamu bazotiola kutu nzambe biso soko oke koluka mosala soko ozali na loge te nani akozwa yo na mosala esalaki ye pasi elingisaki kondima na ye alobi nasala nini me apesaki confiance na nzambe na ye eloko monene ezalaki na safi alingaki te atrahir nzambe na ye ntango akanisi alobi tika nakende na ndako ya nzambe ndenge biso toye lelo kuna nde azwaki solution na moteli akutanaki na ye na mokolo wana balobi bato wana bomonaka un jour bakolimwa lokola moto aloti ndoto na ntongo ayebi yango lisusu te bacoli ya tata nzambe atiela bango piège bakosuka bino mokangama na oyo boyokaki yango wana soki okei na première verset eza kolobe te etikalaki moke mbele nde nabungaki kasi ntango nayokaki liloba na tata nzambe motema na ngai ezongaki batata mpe bamama biso mpe tomonaka ngo sirino soki bobimi na ndako ya nzambe mikolo tozalaka papa azali akoza na centre d'accueil ambiance totale obimika na balabala obandi kokanisa na kozonga ndenene peut-être bandeko baza na ntango kuna bakana problème te okoyoka matete okoyoka nji okoyoka boye na boye mais biso mpo ozwa bisi tolunaka mpe soki nazalaki na voiture lokola moninga papa alobi nyonso wana abombela biso bana ya bilaka tobanga eloko moko te awa tozali mama Suzana Kwapiati témoignage oyo azali koloba président communal ya la jeunesse ya Ngaliema ayebi yango po toyokaki yango epai na ye mama aza na mposa aya na paroisse maintenant makolo bayaki na motuka te bakomi penepene na wenze nde mama aza koloba yo leka liboso mama atikala na nsima ye epa discuter alobi o mikesika moto nazokendele bamoto nazosala sécurité abileka liboso kino balekaki wenze kasi balobi likambo mama asaleli mwenda kotunango eza nini abia mwana na ngai soki ngai nazalaki liboso balinga bafinga ngai mpona biloko na bango bazominga eza ya malonga te biso bana papa simoki bako epai yo te kaka kamata malekamba tia na biloko soki mokolo wana kozwa liya babombela biso yango wana tozala na duti te eza ya biso nzembo oyo asafi azali kotémoigne etikalaki moke makolo na ngai ekende naza babeli heureusement kokende na ndako ya nzambe ebongo ngai na yo lokola tokimaka ndako ya nzambe kondima na yo ekokola na nini donc biso mpe tomitia na esika ya Asaf tobanga na biso te ma oyo nyonso tozali komona lelo lobi ekolimwa nango ndenge moto alotaka ndoto na ntongo ayebi yango lisusu te mama na likambo na nzembo totangi ozala na duti te oyo banakila biso tokozwa yango toleki na mokanda na exode epai wapi totangaki mibeko nalingi nazwa na likambo emonanaki na mibeko tozali kotanga boyebi bapapa bakei papa mutu bapapa simoki baokiangani moto atikalaki
na mokonzi voyage ya liboso asalaki akedeki visiti na ndendelo akomi kuna papa alobi nzambe alobi mbala mibale na kati na mokili alobaki na bana na Israel ayekoloba mpe lisusu epai na biso tata nzambe asali lisusu experience mibale asali yango na bachinois soki otali bachinois otali bajaponais bilongi na bango ekokani experience ya mibale tata nzambe asali ezali lisusu bilongi te ezali po ete tokokana bizaleli yango wana bapesi biso mibeko oyo bapesi biso ezali laboratoire de transformation biso mpe tokota na ezaleli ya tata molimo mosantu mpo tata nzambe ntango apesaki mibeko na moïse alobaki soyez saints car moi je suis saint yango komona nzembo tobandelaka mateyi kosalila esalaki ya nzambe embiko mpo mozano eloko te to respecte mibeko nyonso bapesi biso mobeko ya mokoyisa ezali te bolingo mibeko misala ya Nouveau Testament papa byangenda kotima akitelaki biso soki bonéglige makambo misato oyo pasi ya moto mwendo ekosila te donc mibeko ezali na ntina monene esengeli totosa yango mama na likambo na mibeko totosa. Je me rappelle le 5 mai 1990 papa Dengenda na ndako ya Nzambe na Nkamba tata oyo ateyaki alobi mibeko ezali code de la route mais esika papa Dengenda ye kozwa maloba alobi mibeko ezali code de la vie pamba te bomoi ya moto ebombani na mibeko adresse ya tata Nzambe ebombani na mibeko ezali na pamba te nkolo nyonso ayekoloba yango na Matthieu 7:21 ezali mpona nkolo te nde tokokota na mokonzi na likolo beleko ya kotosa soki totosi tokomi bana ya tata Nzambe yango yoki satana abeta tolo mokili ezalaka na maboko na ye po tata adona mama eve babebisi pouvoir wana moto arekebera yango ezalaki satan mokili ezalaka na maboko na ye kasi soki tolandi promese bapesi biso bolingo mobeko misala papa apesi biso soirée papa koluta alobi ezali filet de récupération et papa simoki mbango na mbula tozali arappele biso bachifre papa Dengenda apesaki 3, 5, 15, 23. Abimoku o biso tozali makambo nyonso tobandeli a zero po tata Nzambe azwa mokili na ye yango na laboratoire bakotisi biso malamu transformation ezali nga nazalaki momeli ya masanga batransforme yo nga nazalaki moto neko batransforme yo kasi soki omoni otikali kaka na misala wana mboka oyo tozali kokende yo kolonga te yango etiki biso nzela toleka na mokanda na Daniel mokanda na Daniel bakomaki yango na periode moko ya pasi ezalaki mpona kopesa molende na ntango ya minyoko tata Nzambe azwaki ndakisa ya Daniel, Anania, Mikael na Azaria mpona komonisa ete ndenge nini tata Nzambe abikisaka baoyo batiaka ye motema mokanda Daniel ezali mpona apocalypse ya Ancien Testament mpo basekre ya ndenge na ndenge ebombami kuna mokanda elobi ete baoyo bakoyika biko kino na suka bakozwa mbano tata Nzambe akosala Israeli ya sika mpe akopesa yango
bomoi ya seko. Chapitre biso totangi lelo. Batata na ba mama roi alotaki ndoto. Mais ndoto bakosanya. Mais ndoto moko ya basi. Abengaki ba magicien bato bazalaka na service na ye adi soki kolingeli ndoto oyo te boyeba sor na bino ekozala mabe. Kasi moko ya ba magicien basage oyo bazalaki na nzinga ya roi abilika mosengi eleki ndelo loba nzambe mutakoki kolimbola yango. Réponse oyo epesaki Wakanda alobi napesi mitindo baboma bato nyonso ya mayele ya Babilone. Bakotisi mpe Daniele na bandeko na ye nyonso na likambo oyo bango mpe bakufa. Tango Arjoke chef de garde ya roi oyo azwaki ndingisa ete abanda koboma bato na mayele, Daniel apusanaki pene na ye koloba na ye lekenge mpe na mayele. Mpona nini mokonzi azwi mokano aboma bato ya mayele? Arjoke alimboleli ye tala boye. Nde mbala moko Daniel akendeki kobondela roi, apesa ye mwa ngonga. Daniel azwaki baninga na ye bakotaki beko biso toneglijaka mabongeli. E na beko yo ye akei bazwi réponse yango komona ete Daniel akozonga mbango epai ya roi. Abengwa kokoma bato te. Mpona nini kozwa mikano ya makasi boye? Abi mokonzi moto moko te akoki koyebisa yo sekret oyo ozali koluka oyeba. Ezala moto na mayele, ezala ndoki, ezala magicien. Kasi nzambe moko azalaka na likolo. Ye moto akabisaka ba sekret. Ye nde moto azali koyebisa yo makambo oyo ekoya nsima. Nakutana na bisi moto moko azoloba eske komesi moko mpango ezala na kati na Biblia. Oui, commerce, mon papa, vous allez. Tu te retrouves dans le chapitre 2, verset 28. Daniel a nommé Nzambe moko azali na likolo. Ye moko azali kobilisa basebe. Ye moko azali koyebisa yo makambo makuya. Biso tataki mbango na malongo yo bakani. Mbango bilifika sweka kama yeye ya tombe. Mokondoli mabe oyo ebombana. Lobaka ye nde mutakoki kolonga na likambo oyo olotaki. Roi ndinye abi mokonzi tala eloko omonaki. Omonaki ekeko moko ya monene etelemaki liboso na yo, ezalaki na bote moko impeccable solo mpona kotala yango. Motuna yango ezalaki ya or ya kitoko. Tolola yango ezalaki ya argent. Sokozi makolo na cuisse ezalaki ya bronze. Mais makolo na yango na likolo ezalaki mabele, na se ezalaki lokola kudulu mabele. Tango ozalaki kotala ekeko yango, libanga moko elongwe yango moko. Moto moko te abwakaki yango. Eleko tuta na ekeko apanzi yango. Na mbala moko
ezala mabele, ezala bronze, ezala argent, ezala mabele epanzani ekomi poussière. Mpala moko mopepe ememi yango. Bapesi bisambo balobi eza tango bato bakopolaka loso bamatiti ndenge esalaka. Bongo libanga oyo tutaki ekeko ekomaki ngomba moko ya monene oyo etongisaki mokili mobimba. Batata na bamama eza histoire totangi na Biblia. Est-ce que intéressé biso? Oui. Papa Simon qui va dans 1921 a bâti Moussala à Kédébi comme on a pour mon foot. Pour mon foot, avec lui, combien il va toujours avec mon apôtre qui va vite. Mais tout le monde n'est pas comme Moussala, il y a beaucoup de ça pour la tête. Bon, Moussala, il y a un sa pétition, bénéfice de la maison et pour la nadine. Papa qui va l'obéir. Pour le faire pécher sur ma camisa. Lokota Yakoloma, Tokoloma qui Congo. Malgré le pouvoir scientifique, il n'y a pas de science sans langue, sans écriture. Les capables de balader à pécher qui sont qui me pointent ça, qui me pointent ça au sommet. Pouvoir politique. Avec tout le monde, pouvoir spirituel. Makambo misato oyo yango motetamwisaka mokili. 3 domaines oyo batangila biso na papa Kemba ayebisa na mpomokote yango motetamwisaka mokili. Et puis papa Simon Kemba alobi faites-moi confiance, vous dirigerez ce monde. Na mokanda na Daniel totagete libanga wana ekomaki molai. Yango mute komaki kotala mokili mobimba. Oyo tokomi na temps ya tata Nzambe. Oyo yuki mokili reprise à 0. Mais ma promesse bazopesa biso na lelo doute ezali. Est-ce que ça papa Simon Kimbangu? Est-ce que vous allez appeler? En 2013, na invitaka beaucoup pasteur, Révérend Kikonga Diambo, Abraham. À l'époque, Azalaki, Moutuya, groupe de réveil, Bakeli Kota na papa Simon Kimbangu Nankama, Kota Wanazana Brazzaville. À Kennedy, il est équipe de 8 personnes. Bakomi Kunasi Manama Solo. Tata Oyo a été opposé papa Simon Kimbangu Kesi. Avec papa Simon. Badayo aussi pouvoir. Tout le monde nous soumet à la tête. Mais papa dit qu'il a tant de monde qui m'ont mis bas. Tina Australie. Papa qui solo belé. A Kédéki na poto. Avant de tout na poto. Et tu m'as pas Kédéki par la mort. Parce que papa a aussi pouvoir. Autant que mon colombo côté. Bandebo bazana na kidiwana. Papa kozana kabona kosa ya bazana na yote. Réponse ya papa Simon Kimbangu alobi mutuna na weza kitoko kutu mutuna ko batuna na yango te bato bayaka kaka kaile ma les ngai musala les ngai bona weme batuna na mutuna alobi ngai na kidiki na ngapa mboka mususu te. Pour la politique, on a besoin de l'écart. On a besoin de battement de pouvoir être pour la validité. Il y a un peu de conseiller pour. Parce que moi, je n'ai pas. Quand vous voulez que vous ayez pour Salema, mon kili, mon bimala, 5 continents, vous avez des âmes avant la Canada. Et il y a tant de choses à la place pour mon âme. Papa, si vous dites, maman, vous pour la limite, ça va tout na maya sali pour la biso. Tout le monde qui est basé que ondima au sein de la zone des années que tu as beaucoup de liberté. Il faut s'engager.
pour bayebisi biso bilaka nyonso ekokokana na motongi na Yerusalemi. Yo ozali wapi ngai nazali wapi? Likambo Daniel amonaki ezali promesse babombela biso. Papa Kemba azali koloba soki ete génération ekozala te. Ya soki ezali oyo. Makambo monso balakeli biso na makokano na tata Nzambe ekomonana na ntango ngai oyo tozali vivant. Mingi tokomona yango. Sanzo tozali ezali mois de février 2019. Sanzo ezali koye kozala mois de mars. Papa de Kemba alobaki avant tata Nzambe akozwa décision. Mboka moko ya Afrique ekotikala na colonisation te. Yango komona le 11 février 1990, Nelson Mandela abimaki libala. Donc, le 21 mars 1990, la Namibie basi bon sommet. Donc, date, papa Daniel Abotama. Nelson Mandela abimaki le 11, donc date papa Abotama. Papa Tunakiso, et donc on est en veille, il y a papa Dialunga. Batata na mama tozali kozela likambo. Mokolo mosusu papa kisolokele mokolo wana soki azali na Gombe te azali koya mingi epai ya papa Ndombasi ngai nazali na maboko ya papa Ndombasi. Mokolo wana toyambaki papa Kulutu mama ayaka na bosa na kate cadeau ya nappe complet na ba serviette alikaka Ndombasi eloko nga nayelaki na mokili mpona kobongisa social ya moto mwindu. Mais hélas ngai yango bakangi ngai na pays na boma tata moko akabeli ngai infra biso tobandi tozota mutu bapesi infra bandi kosote mutu akabaki mbongo abandi kobituli likambo nini naye tata bandanga na ebotama na ye na mokili mbala liboso bakabeli ngai infra. Mais volonté tata wana salaki akoli ntango ayaki kokufa matanga nyonso na morgue transport cimetière kolesa bato moto amemaki likumba wana ezalaki papa Kulutu infra. lelo biso bango mikolo nyonso ekateli jamai kosila te na mbongo toza kokota oyebi bakini babombeli yo tata vuli na doma na boma tata mosala asalaki etikali histoire ntango tosilisi urapekei atikotika bushi tukikotika papa Kulutu na Gombe ngai na defe Sami ngana kabeli na liboso papa Sami azomema mama na papa bazaki na nsima tokomi na Gombe tobaluki tolingi todemale papa alobi pele totali papa ye maleme asimbi ngai na loboko apesi ngai mbongo papa Sami mpe apesi ngai papa biso bozala mbongo oyo tango ozona bataka na biso koye suso bokoloba tobemaki mokonzi. Tango wana naza na kondimo naza na kondimo bongo wana na ningaki apesa ata na mama sala na commerce ndembele tuyilike likambo tozali kozela batata na bamama ntango yango oyo sala misala batendi yo na engagement oyo osalaki epai ya tata Nzambe kozwa ngo na linyoko ubie na nguba te keba
ntila pesa biso tokotelaki na lingombo oyo tobikisa milimo na biso yango nalobaki ete mariage ya nzoto na molimo oyo tosalaka ntango tobotamaka nzoto eza na problème te mais ntango likambo molimo moto azalaka na pasi dependendo mo masolo bika kwa ya situ swa bika ke kumka kokisa bika solo wala banga bantu me ko zolo ya ke tukano mukano tu bana ngwe tu solo lo banga biseto ko solo Dimanche le 19 février 2023, oyo komina ngalema na komina pungu tosangani mpona misana ya kopesa tata mokonzi akule maboka kotongela sehemu apa section na biso moko leye awa te mama kwakiat bazali mpa na bango toyebi makambo na bango chaque fois bako babongisa kuna nde biso oyo tozala concentré kibangisme ye kibangisme ye Espoir, Dimon, Église, universelle. Gagnez-moi. Boum-voyez. Voilà, mon thème a vu soir le dimanche, le 19 février 2023. Et c'est là qui révérend Landou Malaki du Ferdinand. Papa révérend Landou Malaki du Ferdinand, il y a des évangélistes et communales dans le soir de la Nima Awa. Il y a des émissions qui canadient mine. Mon canal est en puissant. Ton zéro il y a 73. À partir du verset 1 à 8. Puissant, ton zéro il y a 73 verset 1 à 8. Mon canal n'a pas parlé dans la Bible parce que c'est dans Exode. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Mon canal n'a mis ça tout à Daniel. Daniel chapitre 2. À partir du verset 1 qui en a 2 à sauter à verset 44. Daniel chapitre 2. À partir du verset 1 à ce qu'il a 2 à sauter à verset 44. Né à ce qui a un proverbe Thomas CC. Proverbe Thomas CC chapitre 3 verset 9 à 10. Proverbe Thomas CC chapitre 3 verset 9 à 10.
opesi mbongo bibesa njoko kutawone ale pesa lokuna yawe kokina ye bana papa ye bana papa ni bana bilaka oye via Kinshasa oye wala kokeni musika te bana bungu biso tozali bana ngalema tozali na mama conseil azana biso ya bala kolanga papa passer komina soko likopesa lokumu na papa Simo Kimbangu kama tenelisa bana nyonso ya ngalema akasibino be bana bungu lokolo boya bokome bana ngalema iko bona na biso bana papa oye kasi mutu apesa makoki ye mutu tozopesa lokomo atozome kondela zero tata Simoni Kimbangu Kemani oye tata Simoni Kimbangu Kemani oye tata Simoni Kimbangu Kemani oye Tata évangéliste combien la Galema Révérend Landu Masakini Ferdinand Malakini ya Temiso Mikana Mine Mokana Mimoso Tata Temiso Puissant de David chapitre 53 verset 1 à 8 deuxième lecture et Zalakine Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset. Troisième lecture, et Zalakine Moukana Daniel, Daniel chapitre 2, verset 1 à 2, au sauté au Tani 44. Et à Souka, quatrième lecture, et Zalakine Proverbe, chapitre 9, chapitre 3 plutôt, verset 9 à 10. Terminé à l'obi, Totika Badoute, Logola Doute. Maman Tata, maman Tata, Bichon Tata Tage Bichon, et Zali à Asaf. Ayebaki ya mopo na nini? Na tina nini na contexte nini? Asaf alobi boye. Ngai Nazareth kolula. Bato ya mabe. Pona nini Asaf kolula bato ya mabe? Bato mabe bazalaka wala selo Asaf. Bango bazalaka mafuta na joto na bango. Meta bato sa mabe, meta bato sa bango. Bomoye. Peya mulai. Bango ya kabini na mokili.
ya mibale makambo na bango nyonso etambolaka malamu ya misato bango bamona kapasite ti ntango aliwa na bango ya mine bango bazalaka kaka na nzoto malamu etona mafuta bayebi koto pasi te Taratina asaka bana ulula bato mabe to muto mabe. Mais le verset 28 il y a chapitre 73 asaka bana ulula pamba. Nsoma muto mabe atena kane lokola ndende. Lokola fleur bibi na tongo ezana santé kito mais soba comme na midimo le bibi fleur wana bolki yako asa balbi sus muto mabe azali lokola sana ndenge kidakala west batuni akewa akotile wa yamana safi na verset 28 alobi ngai na molina soba tabamete po basalaka na bango baliaka bamelaka batomaka bandako ya kitoko mais bosi na bango ezali ferme ewumilaka te donc asafa ya kososole te ata oluli na okuta mabe akengaka na biloko na ye bamamana tata na mboko tozalaki na batoma oyo bazalaki mpenza na mbongo mais lelo totuna bango na bakompani bazalaka na bango bazalaka nango emonanaka lisusu te tozalaki na bato makasi na bakarte na biso lelo lokola bakufa na makasi na bango ekenga donc moto mabe kolola ete mabe na ye eza mpona kontinue ekomomela te ekosila mais moto oyo asalaka malamu makambo na ye nyonso ekendaka malamu mpo bolamu eyaka noki te bolamu liboso babire toute le pays du monde bolamu ekoya na nsima yango na biso bakimangisi tozala lokola safi oyo alobaki ete nalulaki me naye kokonklire te moto mabe azalaka lokola fleur moto mabe alimoka azalaka bomoi molai te na mboka nzambe tozwi exemple ya Job amoni mpasi na mokili me moto amoni si epasi akomosenga meme litanga ya mai yebisa bandeko na ngai batinaka obwakilaka te litanga mai donc moto mabe akengaka noki me moto malamu ye moto akozwa bomengo ya tata nzambe pape cornelis na exode alobi na biso likambo moko totosa mileko c'est pas pour rien papa Simon Kimbangu Kianga aza koexiste na mileko c'est pas pour rien papa Daniel aza koexiste na mileko po ete alingi apesa biso eloko nini alingi apambola biso c'est pas pour rien ntango tokei lokutana nawa ya 2016 mokonzi abula mokonzi alingomba alobi papa evangeliste balobi aba batumii batiri attention te papa Simon alobi na biso boye nzambe asala bikolo lokola bachinois kuti liboso na FIFA baza kota bachinois na bale te baza kobeta bale te po bakokanaki bilomi chinois bakoma kota ata 10 chinois na tere ya bale albite azoyeba te mais lelo papa Kimbangu alobi ye azosala bato bakokana na bilongi te azosala mikolo oyo bato oyo baza na ezaleli moko omoni ntina mibeko bapesi yo na ngai po te tozala bizaleli moko bato ya bizaleli moko batongaka te bafinganaka te bacolaka te lelo ndenge biso tozala soko moto aya atali biso nyonso ndenge totonda nayebi te soko toza combien soki tozalaki na ezaleli moko bato bakobunda te kikulunu ekozala te monyiki ekozala te kotomana ekozala te koswana ekozala te kobunda ekozala te nzambe alobi kaka liloba biso toyoki
nzamba libo salabo to le ingeta to ko to sale yango tala mikolo yo eloko nzamba ko sala kati ya biso mais to kolonga yango na mibeko to bomba mibeko beto batela yango na mokano na Daniel chapitre 2 verset 1 à 2 au sauté 44 ba mama na batata ezalaki likambo ya Daniel bango bazalaki na bohungu na Babylone. Kuna mutu azalaki président, roi, le tout-puissant ezalaki Nabucodonosor. Ye mutu azalaki kodirige Babylone mokonzi monene ndenge kala président Mobutu azalaki na biso awa na ntango wana Zaïre lelo Congo RDC. Roi aloti ndoto ntango aloti ndoto na ye kote ya lalaki bato basalaka banganga bikilakila banganga kisi bazalaki te nde na ntongo abengi bango abibile nyonso boyebisa ngai ndoto oyo nga naloti bato balobi abengi bato bao basalaka babikilakile bakondi nini bazalaka bakisi na bango agrikili na bango nyonso baye basalaka bikilakile bavoya bomoni ndoto wana loti boyebisa musu atombe musa ale mokondi lobana ni ndoto ako na korona sura bila korona te bino boyebisa na ndoto wana loti ezalini bata bitiri na bato mokondi eloko wana esala makate yo ni mosu na mana ndoto bomoni ndoto lingoni mais yo nabi ona na biso ndoto te biso to lingola ezali pratiquement impossible mokondi alibila liki bongo soki olingoli te na koboma bino nyonso na koboma bino effectivement bango na biso na koboma boma na yo po tokokoka te kolingola ndoto yo loti te esika yo moto olotelaki yango bato bazalaki te biso toka kolingola alobi no tokokoka te yango wana siko Daniel ayo komona ebilikan tokoloba garde de corps ya Nabucodonosor komone aliyo ndatuni ye namoni chambardement ezala na cour royale makamoni nezoleka kuna aliyo ngayebisi ye alobi kuna mokonzi asilika aliyo bomba bato nyonso oyo bazalaka tout autour na ye basalaka bakisi banganga kisi basalaka mikilakila mpona nini roi aloti ndoto ayebisi bango te mais alobi na bango balingola ndoto oyo ye aloti yango na siko yanalobi nga kende koyebisa aliyo kende koyebisa mokonzi nga nakokolingola ndoto wana bamama na batata bakimabisi likambo ezolukana na kolingola yango likambo eza na mboka na biso na mokili na biso ezoluka motu moko alingola yango Daniel mokoza kote na kudiwa akoti Daniel akoti yo zana omana za muumu na kuteka bayuda oleka olobini mokozi na yesikake oloti ndoto moko ozolu kama tawaliwa alinganya kokoka yo omokolo ndoto bana ngana kokoka ngai na zana nzambe sokota na verset 28 ngai na zana nzambe oyo ayebi basekele bombana na kati na mokili ememe na fofe ayebi yango soki nayebisi ye akolimbola yango c'est vrai likambo toloba yalobi wi likambo natoloba naza sur nango ebakosokolimoli te bomanga esala nyonso oleli nde mokonzi alobaki bobotikana koboma bato nyonso na cour royale totala na motu oyo Daniel bref na mokuse lisolo wana eza molai Daniel ayebisaki bandeko na ye alobi tobondela nzambe ainspire biso yo na tokoki malobi biso oyo tozala tina nini na kimbangu azali molobeli ya mokonzi nzambe molobeli mpe ya mabe ekomona nini na molili moto amonaka makambo nyonso ezali ye kasi badanieli bakete babondeli tata nzambe tala likambo roi alotaki nde roi badanieli batwi réponse e ndoto mokonzi
bamoni ekeko moko okoko mesira mote na likolo ba or na mwa katikati ba argent na mwa ya se ba bronze basala ekeko wana kuna na se ezalaki na basabo ya ndenge na ndenge ezokongala nde Daniel ayaki alimoni totala mokonzi ekeko monaki elikolo ete ezali nini na yo bokonzi na yo oyo monaki or ezali ndenge yo ezali bokonzi na ndenge ezali na nguya nyonso me suka ebala kokabwana moke esika monaki ete kuna na se libanga moko ewuti na likolo etuti ekeko wana ekeko wana epatani te ekokobimisa ngomba moko ya molai elingi koloba ete bokonzi na yo ekosila royaume mosusu ekozala très puissant ekobima na kati ya mokili moto akokoka yango lisusu akozala te moto akobebisa su royaume ekozala te moto amokili oyo te loba nde ye nzambe o yepo ezali kamo ya nzambe c'est vrai bino nyonso bato na ngai bosalaka bangangakisi babikilakila biso nyo tokosambela nzambe ya Daniel mama tata bangeso ezalebele okotokokotire na texo lelo nzambe aza koloba mokili eza na pasi lelo biso EDC na biso eza na pasi Afrique na biso eza na pasi mokili mobimba eza na pasi yo koko limbola ndoto oyo eza na mokili oyo mokili ezokimia jeteki mokili oyo papa yagenda bino te bosekaki naye bofikaki naye sikoyo bokokolela soki tokena rapide bababalija tozomela tabapesika dimi rapide balapima ngana molimbo na ndoto oyo mikolo ezali awa kaka baba sikoki bamtanga ye moto azali akokoloba lelo pasi nyonso esili ndenge Daniel bapesaki ye confiance akomi deuxième personnalité na mboka ya Babylone mowumbu yoka nzembo mpe tokosuka wana bokokolela mamikele papa ndenge nalobaki simba biso tokozala biso babitre yango lelo ezali omoni moto molimo na ndoto kowuta wapi biso badaniel bakimbangise tobima badaniel otobikisa mokili na biso tobikisa Afrique papa lijasala noki wana leso ya liboso evangeliste apesaki mengambe apesi leso mibale nana kolimbo na ndoto oyo na mokolo dolozora alotaki na kosuka wana ezeki apesa nzengo na kolema liseso oyo papa ndenge alobaki mpe toleki tokei mikolo tozali Atikelaki biwa mokili wakutaki tolo kofundisa yango sikoyo bokoni kolela epawa mokili pasi sikoyo bokoni kolela epawa mokili pasi mikolo tozali Atikelaki biwa mokili wakutaki tolo kofundisa yango sikoyo bokoni kolela epawa mokili pasi sikoyo bokoni kolela epawa mokili pasi Go,
basuki basa oyo bazalaki kofinganga idengela nazali moto ya mabe lelo bakomi kolela bisaleli na bango tala lelo oyo ndenge komi kosuwa bango solo bana basuki ebana bango solo bana basuki basa oyo bazalaki kofinganga idengela nazali moto ya mabe lelo bakomi kolela bisaleli na bango tololelo oyo ndenge komi kosuwa bango solo bana basuki ebana ndoto ya Nabucodonosor ezakati na biso ezoluka moto akolimbola yango soko limoni yango kasoko mutu monene Daniel akomaki mutu monene Nabucodonosor alobi banda lelo na ngai na mboka na Babilonie nyonso tokosambela nzambe ya Daniel lelo tozoluka solution yango wana tolanda moto aza na solution papa Simoki Bankangani akopesa solution na mikili na biso akopesa solution na mboka na biso papa ndenge naloti te naloti ndoto namoni mokili ekauki bato bakomi kowela bambisi mai eza lisusu te ndenge biso lelo na delvo 3 jours mai eza te bato bakomi kolokota me papa ndenge nalobi moto mayele soka lokota monika moma luke asukoli ya bombi me bato bazalaki nalia bisikala mai suko bayoke eza na kasangolo wana maloba papa bato baweli kunatiki bambisi ntango aye kozonga mbisi esalini eboli mama tata ebaleza kokauka ezoluka nana kodebulone makambo tozala kolelo nana kopesa solution yango na papa zoba na biso mabondeli makasi moninga Daniela atwaki connexion direct na tata Nzambe alapisa ndoto mobimba esili mpe makambo esili biso mpe moto apesa Daniel ndoto wana alewaki ndoto wana aza na biso soki tomipesi mobimba epai na ye akopesa biso makambo tokoloba mpe tokopesa solution na mikili na biso tosilisi na koma tata mwana mpe molimo sa amen. Pour papa nous mourons nde yango wana slogan oyo biso bakimbangisi te tonzima kozala nango lokola arme de combat na biso mpona kolakisa attachement na biso epai ya tata mokonzi ya bule la boussole du monde entier uta mboka ya Brazzaville na ntina ya lancement ya misala ya le 6 avril oyo tokokanisaka bongo ebandeli ya lingomba nde wana esangisaki omoni public nombreux oyo bakimbangisi bozali komona nkangu oyo basangani eza nango culte ya centre d'accueil te eza nango culte général te des communes kaka
bumbu elongo na ngaliema na tina nini na tina ya misala yango na bande ko balanzi ya menga makimbangu television butu moyo landi biso zwili baku ya kokuta na biso na nzela sala geste ya bolingo kota na kati ya chaîne s'abonner panza sango oyo pote ya milimo oyo ezali kotelenga na tango nyonso pamba te ngonga oyo ezali ngonga ya tata mokonzi ya bula bwakeli biso filet de récupération kozanga te pamba te keke mosusu ezali te oyo nde keke ya minei pe ya suka toyoki mateya toyoki exhortation nini oyo tokobakisa tokonoka lokola mvula te maman Falon azali kaka wana mpona koya kolakisa bino baimage mai oyo ezali kolekana na kati ya yamba ya tata molimo santu mpona nini te korenforcer attachement na bino na likambo ya tata Simoni Kimbangu kianga ni nde ngwana moko ya ba combattant moko ya bapandisa ngo tokobenga ka chercheur bibliciste Papa Richard Luzaisu oko rejoindre biso na plateau na tina ya commentaire ya mateya ya mokolo malelo pamba te ngai na koloba mingi te public merveilleux oyo ezali déjà kotalisa biso esengo awa na kati ya commune ya Ngaliema ndenge tosili kosangana olobi boni boni na likambo yango solo. Merci Maman Falon. Voilà. Topesio merci. OK. Ningi o invité biso na plateau na yo. Et c'est mon monnaie toza na ngoka lelo, c'est parce que lelo ezali lokola lancement officiel. Hein? Il y a compétition le 6 avril dans Kamba. Mais lelo eza les deux communes o ya taille, hein, o pezaka et sangani lelo toza na commune Bumbu. Bumbu bo baranzete ya mbongo. Voilà. Toza pe na Ngaliema o di bana papa. Voilà. Donc lelo toza na bitumba ya bana na Nzambe. Okay. Mama wa mbongo na papa Kambutu. Voilà. Lelo ndene baloba makolo nyoka na moto nde toyeba. Okay. Nani yango oyo lelo akotika ba poil na ye. Po Bumbu pe aye aolinga akene na humiliation te. Voilà. Bumbu aolinga abeta nenga beta. Ngaliema pe abate ngai place na ngai wana nako yoksa Ngaliema soni te aolinga abeta. Yango wana toza wa tozotala et puis car bongo te tozo lancer aussi appel na bato o ata lelo basambelité. Ozara mwana Bumbu moza diaspora okenda mikili ya misika. Oza diaspora mona ba mama pasteur bazali benga contribuer parce que mboko yo uta bazana compétition. Même bato nyonso ya diaspora bakenda ya Ngaliema tout comme ya Bumbu babenga baza en contact pour toza kosala misala oyo et puis sa fierté hein parce que to sisi déjà centenaire to koti déjà bezaka mibu ya centenaire hein to sala pona to sala likambo a monene po mokili eyoka motema papa Ngaliema bana papa esengo eye Bumbu commune pilote très forte qualité plus ndenge ba lobby donc wana ezali bongo moni ba slogan ya bana tata Kimbangu toza na ate toza na bete biso matoi na biso miso na biso nkamba elobi nini nkamba esengi nini kasi bana tata molimo sonde to la presse Kimbangisa la voix du kimbangisme disciple du Saint-Esprit totikala ki simate tozali wana entouré pe na bakonzi na biso papa di fois naza na ngambu mbuta muntu ya Bumbu mbuta rejoindre biso na kati ya plateau ko mbuta po maman Falon soka tele miseke bakonzi na ye bapesi ye nzela sala soki bamoni mokolo wana yenga ekote seke bakonzi bapesi nzela te donc on entouré na bakonzi ya malamu po kopesaka bango lokumu papa di fois na kia mbote mbuta mbote bamama mbote balandiwa biso mbote na lingomba mobimba siko awa yo koti awa opesa te mo message ya Bumbu to ya presse bon ndenge tokoti ya mama tokopesa message ya presse pamba te ezali musala na biso nde na suka tokopesa message ya Bumbu pamba te yango ezali commune oyo biso tokozalaka ingeta eyokani tokozali kolanda bino voilà bandeko balandi esengo na biso ezali pamba te mama toza komona musala eza kosalama awa na kati ya Deliveau tosangani bongo deux paroisses différents pona nini kotombola musala ya papa Simon Kimbangu Kiangani le paraclet le patron de la 4e génération mama natine presse musala auto kosala ba encouragement ni pamba te mbala koyamba province na kati ya menga makimbangu télévision ezali esengo donc natondi sami pena lokumba mate maman Falon na zaloner ayambi province donc faut na pesa pende lobeli ba fleur bo bakela biso bino de bon encadrer biso faut ba musala soko ezato te merci maman Falon
tokosepelaka mingi na musala oyo bozali kosala yango nde eza kolakisa ete biso tozali kosala musala malamu mpona kopanza sango oyo ozali kosala ezali musala monene menga kimbangu eza kopanza sango ya tata Simon Kimbangu na mondi mobimba yango etanke bakonzi ya province ya ville ya Kinshasa toza kopesa yo ba fleur mama musala ekende liboso papa Simon Kimbangu kiangani apesa yo maboko afongolela yo bozwi apesa nyonso oyo ozangi mama mais bobo santé likambo mabele toza wa bumbu soki boyaki na mituka te bokozanga ndenge ya kozonga po boteka basapatu na ngalie majete bon ndenge oyoki ete bumbu qualité plus commune pilote yo yebi mutu po akende mobembo akomataka bongo na avion donc tolobaka mingi te pilote nde tozali bakumbi avion donc bino ngaliema bokolanda pilote bon makolo na biso nyonso emona no kaka likambo te mbuta natondi yo botondi ngai nde natondi yo botondi na ndenge oyambi biso mama merci beaucoup merci mama temi ya lelo ezalaki bongo tolongola badoute lelo pe mama Falon na kati ya menga makimbango télévision ezali kaka pona papa tokokufa eloko mosusu te modiambu dia tata fois tout fois pour papa nous mourons France tombé Montreuil tombé maman aimé na kati ya menga makimbango télévision soki bomoni mato se fandi ki mama emenda zalaki mumemi basaki ya menga makimbango télévision to ebi kuna po bayaka l'école ça se paye mais maman aimé du gratos tokolobani tozong si matondi yango wana maman Falon otika la indifférence ne maman aimé outi na okana ko ya oyeka ko kuti likambo tata kimbango babi mudiambu dia tata fois tout fois oyepe okoti pe na bitumba bumbu na ngalie malilo bazali nini mama na ngai bambote na bat bazali ko anda biso na mokili ma précisément à la France pe na paroisse na bi na kombo tata mwana pe tata monimo santo na pesi mbote na bandeko nyonso tu bakimbangiste partout dans le monde na banon kimbangiste voilà kasi likambo ngope mudiambu dia tata yebo sala nga mudiambu dia tata po oye okomi même pas une semaine maman aimé moyoki kaka bitumba ngalie mana bumbu okoti pika likambo ya tata kimbangu biso nyonso mudiambu dia tata nous mourons tokokufa kaka pona ye pona papa elo msute biso kaka ye kaka vraiment koye mobateli na biso soki tokimile pene tokende wa toza na esika msute mama aimé tozo ya tata ngetambola te mbala moko kamina kota kaka bitumba nakota ngo na gagner bango kaka papa c'est na gagner kaka vraiment merci maman aimé mbote na opesi na banani mbote na pesi na bandeko nyonso tu bakimbangiste surtout bandeko na ngai na France bandeko na ngai ya paroisse ya Montreuil na pesi bino bambote mingi vraiment maman aimé tokozwa ngonga mingi te po modèle ozokela soni mais to remercie quand même boto yambi bakoli na biso na kimia pe to pesi merci na comité de recherche Luzizi les zéros dans l'ombre oyo bapesaki bino mokumba na comme mikumba na biso merci beaucoup maman merci beaucoup vraiment merci to libéré na biso bino ok papa Richard tozongi na ngambu na bino mokili ezali ya koningana likambo tata kimbango ndenge mateya papa communal yangali mapesi biso ete nani oyo akobima po kaluka kolimbola likambo oyo ezali awa na kati na mokili oyo eningani. Merci maman Falon. Je crois que le barango ezalaki je crois vision ya Nabucodonosor. Batana Daniel chapitre 2 batangi mama mutu soki aloti ndoto aloti ndoto akeine pa basage balimbola yango kasi yeta alotaki ndoto ebungi ayebisi basage na yo basiejaka na cour royale alobi naloti ndoto me ndoto yango ebungi bolimbolela yango babi ote il faut olota ndoto oyebisi biso nde tolimboli abi na bango ngai ndoto na ngai ebungisi ndoto na ngai nde ngona mama tu te rappelles to ça déjà émission wana examen ekozala lobi to lobi wana examen ekozala donc parce que bakimbangisi ntango baosambela bato bamona bakimbangisi baosala maseki baotyola babia kimbangisi eloko nini mais papa diangenda alobaki ayebisaka papa ntsumbu mbuta ntsumbu abi tika mangomba eya nango ebele na suka biso na bango tokosala examen yango wana examen wana ekosalama batana na Daniel chapitre 2
Oh Nabukono, non papa communal la salili commentaire. Papa Richard, banon kimbangiste. Kasi oyo bazora likabo ya romona tata kimbangu na ba vision na bandoto. Message nini o biso ba kimbangiste to pe to ali ko panze pa ina bango pamba te tango yango ebelemi. Mama, bato mona tata kimba papa kimbangu kenga na lobaki biso to koloba lisusu te. Bango ndeko ba kobanda ko ya koloba. Voilà. Na profiter na petit papa Kabambote na France. Ye mwana na ye. Beri tata kimbangu abimi na mir et la vision te a monani basololi alobi wa lobaki. Voilà. Donc c'est-à-dire tata kimbangu amoni sokaye amonani na papa Richard alobi babia voilà papa Richard c'était kimbangiste. Voilà. Mais bango baza no kimbangiste baza na France. Tata kimbangu mikolo yo visite pamba. Yango là c'est à nous maintenant ya ko encadrer bato oyo tata kimbangu pas au monde na bango. Toko maka vers bango. Voilà. To pesa bango pe matei, to pesa bango pe encouragement. Donc tata kimbangu na 3e millénaire oyo asi a lapina ike awanoke kanga bango. Po papa denge na dolo bani. Bana nanga mingi ya bilembo basala libanda. Voilà. Time is ever. Tango ekoki azwa bango. Toko banini bizaleli na ngai na yo kimbangiste nde ko sala kete baye oyo bali libanda baye ko rejoindre biso poto pesa tata kimbangu maboko tonoki pe mingi totika bino bo bénéficier na défilé kitoko oyo libonza oyo biso to mikaba yenga nyonso tongo ti pourquoi ndenge bokolanda biso boyebi pona lokumu ya nzambe na biso totika la wana brancher kasto bosa na eloko moko te to s'abonner massivement to partager to commenter to panza sango yo pona kosunga milimo ebele va falloir la profiter pe voilà ça papa mbote ko papa kaba to pesi on papa kaba bambote na bino bisika bozwa mi maman falloir noza na sengo yako kutana bino betela ngali solongo parce que na misala caméra quoi voilà pe ko panza sango ko to panza sango papa Simon Kimbangu voilà parce que ata mo kolona papa Richard ali komona ipete tata Kimbangu ko bomba moto mate tango ezali ya ko bomba te voilà tango ko bomba za su voilà merci beaucoup matondo mingi to kuta na défilé Ngai papa Diacre Piala nazali chef de cellule na Kingusi ya Bumbu ye bana Kingusi bapesi kimbelekele ya 550,000 francs. Na Kongo ya tata mwana pe tata Molimo Santu ngai papa Diacre Kulengo Ndolumi Anderson chef de cellule la cellule ya Yassa nzete ya mai babona pemene ebale mbule nokendo kate ya mweka ukakate toyela kimbelekela ya 600,000 francs congolais. Obedi Kimara, Obedi Sangamama, Obedi Bizoto. Ya Kongo tata Molimo Santu Alphonse Kiauto chef de cellule ya toyela kimbelekela ya 650,000 francs. Obedi Kimara, Obedi Bizoto, Obedi Sangamama. Kongo ya tata Molimo Santu biso na mayulu toyela kimbelekela ya 1,200,000 francs. Chef de cellule, il y a manifesté. Mais comment le Shazania
coalition. Toye na kimbeleka ya 1 250 000 na Congo ya tata mwana tata Molimo centre na mama Fali trésorier à Céline Mabeka toye na kimbelekela ya 1 500 000 Maman, pigeon 404 000. Bon les gars déjà. Aucun appelle ça papa. Cheval 400 000. Cheval. Météo. On va mettre ça à Bamboula. Yeyo. 181 000. C'est moula pour mettre les engagés. Yelou Selemi 330 000. Oye, mi jena programme Yelou Selemi.